opération concert na Congo lisusu ekozala lisusu te. Alagala bato ya Goma ke soki akomi président de la République akova na Goma ese lelo Tshilombo akova na Goma atikele Kisasa akova na Goma peuple congolais oye lelo yo azusu courage akimomola mobali wana courage akimoyibi Tshilombo keina kabela kamwanga ayebisi ba mama na ba papa na sali ba voyage pona ko kabela voitise mais nayebisi bino bobanga te na kopesa bino misala kote bakombata na nzela olobisi pe peuple congolais mingi mais lokola molimo ya papa Etienne Tshisekedi ndenge bolobaka epema na kimia ekotikala kopema na kimia ata mokolo moko te parce que kimia wana na peuple azwi yango te. En tout cas, papa journaliste, eza malamu mingi. Omoni président na biso Félix, aza président moko ayaki ko boma mboko oyo. Ayaki ko bongisa mboka te. Ye azola kabiso makasi. Azola kabiso makasi me akotsa makambo wana te. Biso to bayeye en tout cas 2023. Makambo oyo akekosa na Kasai, tela biso bato maladi. Tozo tika bandaku, tozo apoka toluka. Pasi eza na mboka. Ndena walo babo vana nga eza la ote. Ndaza deana maladi. Biso bato maladi, ozo calculer kolia na yo, ne akolata abana. En tout cas mboko eza na souffrance. Ba diaspora, bandeko na nga bana Congo. En tout cas totelema. Ce bola lisika misu. En tout cas Félix ako maltera biso makasi. Na lobi boye. Et ça le quoi ba joueur na kati équipe celui joueur moko abeta bien été ba longo la ka ba remplacer la joueur mususu tam so ba remplacer à côté abi siko joueur mususu azo fouter na kati équipe abeta mabe banzadi siko bolongo la été en tout cas pour na Félix alongwa 2023 biso nyoso ndela bimaka na nzela to ko ndeto mesala ko bima to ko bima to ko tikelo tata tante ba diaspora bino pe kuna botelema bon pesa biso pesa mobilisation pesa to banda ko kanga Félix maboko to ke tikela makala akemba kuna alia bavungule alia na vina na alia vungule te me akolia vungule ya makala mais nakozala mokuse makambo ya ba Rwandais na ba Ugandais eza ba distraction na tout d'abord pona biso to mona ngo ba distraction Congo eza Congo pona ba Congolais eza Congo pona ba Ugandais te mukolo moko te ba Congolais ba kolongwa armée na bango ba kena na Rwanda to na Uganda wana nyonso eza ba distraction tangu tozozwa mokonzi ya malamu président Eli Martin Fayulu tangu akoma na place makambo wana nyonso ekosila wana eza ba distraction toloba basala te mais tokozwa mabele na biso na mukolo moko totiki na makambo na bango toye pona ba discours oyo ya Tshilombo na Kasai ngana na pesa bandeko na nga ba Kasai conseil boye république eza ya Tshilombo te Kasai pe eza pona Tshilombo ye moko te botale bele ya mibali bazali ya maele bazana Kasai o baleki ata Tshilombo na maele lobi Tshilombo azotikela biso ba Kasai problème pona nini tozali liboso na mboka ezalaki ke ba Kasai ko kozwa pouvoir te na mboka oyo mais tomoni Kasai azwi pouvoir mais yango to senga na bandeko na biso ya Kasai boye Tshilombo azokosa bino Tshilombo azolia ye moko na famille na ye biso ba Kasai tozotanga ba classe po toza pe batu ya maele tozali Congo ezali Congo ya lelo te ya lobi te Congo ekotika la Congo pona libela ekozala un jour Kasai koma na pouvoir bakoloba tala ndeko na bino Kasai ndenga yaki kote wana toboyi oyo nyonso Tshilombo yaki koloba kuna na Kasai totikeli yango mokumba na ye na lokuta na ye mabe na ye o azwa kosala ye moko etali ye moko mais na koloba boye bongo lobi tant Tshilombo kokende na Équateur to ke na ba Congo akoloba nini baza pe susu makila na ngai eza ba distraction mais tozo senga boye 2022 lokwa tozo kota yango biso to boyi makambo ya mabe tozo senga na monsieur Félix azala motema ya malamu akoki ko démissionner ye moko a démissionner
longonia na nga lisusu na opesa na bandeko na nga baza na diaspora na mikili ya poto topesi bino mbote mingi bokechu topesi yo mbote na bitumba boza kosala botika pe te bokontinue bosukisa pe bitumba wana na bamusicien te bolanda bapoliticien ti esika nyonso oyo bakozala koya na poto bolinga te mokolo moko batikala ta mokolo moko na kokoma wana nakoya kolanda lisusu boye na matinée politique oyo ndeko na biso Kabuya salaki merci quand même ndenge olobaki ke boza bino moko te na bilan oyo Congo ebebi bosite MLC Jean-Pierre Bemba bosite Moïse Katumbi tomonaki pe tangu ya 4 vice-président et tangu ya Kabila ezalaki pe kaka même chose tomonaka pe Jean-Pierre Bemba pa zalaki wana mais lelo Jean-Pierre Bemba ya asundoli peuple congolais ndenge wana mais biso peuple congolais entier mobimba Congo mobimba tolobi tokotika makambo wana te lelo bo détruit Congo bobebisi Congo na ndenge o esengelaki bobebisa Congo botiki Congo Félix na esika moko esengelaki otika Congo te olobisi pe peuple congolais mingi mais lokola molimo ya papa Etienne Tshisekedi ndenge bolobake epema na kimia ekotikala kopema na kimia ta mokolo moko te parce que kimia wana na peuple azwi yango te mais tozosenga na Félix esi ozwi mbongo ozwi bomengo tika place wana na place ya peuple congolais tala lelo yo makambo oyo zo kosala o promettre ba okei na Kasai ko promettre bandeko ke nzela okosala boye na makambo nyonso wana tangu nyonso zali kotambola zali koyeba te lelo zongeli bandeko na biso okosa bango tomonaki le 26 ozalaki na Kabeya Kamwanga tala population oyo yaki koyamba yo tala modèle population ezalaki même habillement na bango yo kuto lataki malamu chemise à blé olati bien lokolo linga kolata mais tolobi topesi longonia na bakoko na biso bandeko na biso balobaki ke biso bakasayen tozala na bokonzi te tondimi yango lobi biso bakasayen bokonzi na biso esuki epai na Félix biso bakasayen tokotikala kosala kaka ba boîte de nuit tokotikala kaka kosala ka ba bar ba salon ba boutique totekaka bilamba po bato balataka tokotikala lisusu kosala makambo ata ya ba transport wana mais gérance tozozongisa gérance na bandeko na biso ya bakongo bandeko na biso ya Équateur toyebi ke bozalaki plus fort na armée Jean-Pierre Bemba tika makambo wana toko préparer makambo pona armée ya congolaise ala bien tozongisa Congo tozotika Congo mabulu mais oyo pona makambo ya ba Rwandais ba Ougandais ba policier Rwandais Ougandais ba ye ezali kambo ya muke Congo ezali mboka ya makasi Congo ekotele makaka na mukolo moko mokoto kozwa mokonzi ya malamu Martin Fayulu akoya nde Congo ekotele ma esika mukolo moko Rwandais moko akozonga Ougandais moko akozonga même ambassadeur na bango bakozonga toko kanga frontière na biso nyonso tokotelema yango na sengi bandeko na biso a este bozala kaka ndenge bozalaki tomonaki mukolo wana merci beaucoup monsieur journaliste longone zala mingi topesi pe bandeko na biso ya diaspora mbote mingi lite continue bosukisa lite na ba musicien te bosukisa lite na ba musicien te bolanda na ba politicien ba o bazoya na poto bokanga bango penza biso pe awa etika miketo bando opération concert to boyi concert so place concert ko betama peuple congolais ko telema akobimisa mobulu akopanza biloko wana 2022 opération concert na Congo lisusu ekozala lisusu te tikino concert ko ni Congo ko koma malamu nde to ko wela musique to yebi Congo ezana bomengo ezana makambu nyonso Tshisekedi na ndenge détruire mboka donc abila bomai biso Félix aye ko kuna biso ko enterrer biso Félix ba mema mboka na lokuta te biso ta bana na yo to bana kosa biso ba mema mboka na lokuta te ozo dije mboka na lokuta ha ba dije mboka na lokuta papa tala ni okomisi mboka okomisi mboka mabulu ndre ba charge de combien temps mola tala boy ah to na gombe ha papa journaliste to na gombe tala gombe ndenge zali Félix ni aye ko bomba biso aza président moko incapable hein donc aza incapable ya ko diriger peuple congolais baluka moto aza capable aya ko diriger besoin démissionner to na posana li soute to lembier azo kokate au décembre tala gomé polele au décembre gomé polele hein Félix a président mo incapable même kama est wana makama bombe o bomi bato na beni samedi mais ça va comprendre na ba Rwandais na ba Ougandais hein et ba jeune bani nyoso hein a démissionné to senga a démissionné
Donc 2022 a démissionné, tu as la pose en été. Soit boy, biso peuple congolais, tu as les volontés, tu n'as pas connu. Tu places à là, tu as les volontés, tu as gagné beaucoup. Nabi bande quoi IDPS et le comment on a se soulever la bino. Mutu ayeba ki valeur ya ba combattant ezala ki kondo Etienne Tshisekedi. Mais et le qu'on a koyeba sabino si lelo ndenge to sabwe molimo papa Etienne ezala na kimia te. Ezo yengana tous les 4 coins ya Congo parce que à l'état qui pona état de droit à l'état qui pona peuple d'abord. Mais lelo to monique si lombo a eu pouvoir ya kimoyibi na kombo ya IDPS. Mais lelo elo que je ko la battu na mboka comme IDPS. Yango na ko senga bino ba combattant. To yebi ke maman marque a bengala ki bino. Elingi ko lakisa ke ba clair pouvoir na bango za copie ya Chilombo na maman na ye. Eta ke bozo souffrir. Eta ke bozo souffrir ba na mboka. To bengisi bino boya. Boya to bundela. Mboka elongo na président Eli Martin Fayulu Madidi. Oyo azana souci, pe oyo azana vision ya kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ezaka ka moko tikala ka oyo Martin Fayulu. Yango te bisino boya. Chilombo zo distract bino, azo kosa bino. Eloko pe na koloba. Lelo c'est 100% IDPS ezalaki ya ba congolais nyos. Mais c'est 100% lelo IDPS est comme ya ba luba. Bande konanga ba luba, bo sala attention. Chilombo azo mema bino na danger moko na kacha Congo awa. Ekolo la biso ba luba lelo un jour ekokoma ekolo moko lokola abandonné na Congo. Ekokoma lelo bozwa poste moko boye batuni oza muluba. Tango lobika muluba boye ko peso pona nini tribalisme oyo monsieur Chilombo azo memela biso na baluba. Alors bosala attention. Chilombo aye pona ko yiba, aye pona ko komane riche, aye pona ko kabola ekolo Congo. Mais biso batika biso moko uta bokoko na biso. Bande ko na biso baluba, Bosala attention pona Chilombo, bosala attention. Azo memela bino danger. Un jour na Congo, ceux qui bolandika ka tribalisme ya Chilombo, bande ko na biso baluba. Na Congo oyo boko koma lokola batu moko boye batu moko babandona batika bango na el moko boye boya botikela Chilombo mbeba na ye bino boza ba congolais boya to sangana pour que to luka changement mboka na biso ngai nakendaka mingi bandeko na ngai soki lelo bandeko na ngai bozo continue kokufa este mobimbo na lobi bandaki Sangani, Goma, Beni, Butembo, Ituri, Isiro na bambia evike amusi yake elite tukontie elite etiku mwisho hadi adui atakimbia nchi yetu. Nchi kwa yetu sipeka wakongomani haiko ya Rwanda, haiko ya Uganda, tuko wakongomani tunakuwa parole moi soude dia pika nchi yetu. Amusitaki hata ile message ile ba information ya bongo bila sema hapa mboso kwa sema ke kula hakuna polisi Rwanda, hakuna Uganda kupei yetu. Na waambia hivi tu continue tuko même parole, tuko un seul nom tupigana juu ya nchi yetu. Kisangani nazongo balingana ndam. Botika bitumba yango te, bitumba yango to bandaki déjà. Tant que 2022 c'est le fait zalité, koyoka nezalité. Bana matete, oni britannique, matete bolali. Kisangani na ebino bien. Matete o telemi, to tema atake mutu moko. Pona mboka na biso, na ibana matete bola muka pona mboka na biso, to bunda pona Congo za biso. Biso nde ba congolais. To kolinga te individu moko boye ateka mboka na biso, po biso to kemba ye a bénéficier pour la bomenga mboka oyo. Mboko za biso nyoso. Ndeko na biso akei na Mbujimayi. Un homme d'état a contenu message au tête de la population. Azolo banini. Boza bandeko na ngai, botika ngai te. Boya na biloba ba politique. Oyosa ereo ke nekosa bandeko na ngai Kasai. Bandeko na ngai Kasai bola sa misute. Chilo mapona te mbo ko sa eloko te parce que pouvoir za gia nommé ba vodaka été. Botele mataka un homme. Pona mboka na biso tokotika yango te tina suka. Tina dernier souffle na biso. Biso to génération mo sacrifier pona mboka o. Et puis to continue litango tina suka. Oyo masa okanga batu okangaka. Ko boma batu mais suka yango nzamba ko juger na suka nango. Yango na biba ndeko na nyonso ya libanda ya mboka Congo nyonso ba congolais passe bozali na pesi bino merveille mbula ya sika to bandi mbula na maka mususu. To bandi mbula na mususu
Bien tout bois libana bo soutenir biso tout on a Kinshasa tout bunda na négociation est ba ça ensemble to tele mataki mutu moko pona mboka na biso to ko cédé ata mukete le wala beni botomboki goma botomboki biso po tozala ko tomboka ya kala pona mboka to ko cédé mais c'est Félix a qui pona intérêt à yé na maman na ye na famille na ye et non pona Congo yango na pesi bino tumbo de pasi bozali mbote na bino merveille nouvelle à sika na ramusu à sika depuis que 2023 tout a pouvoir c'est certain Fayulu Madidi président Eli a sous pouvoir na ye to a cause yango ce solo to confirmer ce que notre président Eli Martin Fayulu dans le pouvoir parce que Félix est mort prêt à céder sous pression to tient pression pour Kima à céder na si moi amona mboka la muka populaire oye oye ezali sanga ya peuple corps congolais ato za dépassant ato telemiao oza peuple corps makambo tolo boza motuya maka makasi et concerner moto nyonso état que congolais état que citoyen congolais tia makutu malamu yo kabiso eza bote le Congo démocratique n'appartient ni au Rwandais n'appartient ni et na ba Ougandais te eza peuple mboka ba Burundais te eza mboka ya peuple corps congolais eza devant na biso état que ba citoyen congolais to bundela bosomi ya mboka na biso tina su nasuka mais c'est tu l'homme Félix Bombe yewana ke une grande tournée na Kasai na Grand Kasai eza bote parce que Kasai quand on parle de Grand Kasai eza province de Sakuru province de Lomami Kasai oriental Kasai occidental et Kasai central peuple congolais oye Kasai occidental comme chef foulier Kananga Kasai central comme chef foulier Chikapa Lomami comme chef foulier Lusambo Sakuru pardon Sakuru comme chef foulier Lusambo peuple congolais oye Lomami comme chef foulier Kabinda et c'est na yeri bonazama na congolais de peuple congolais oye et c'est na Kasaye na zamo tamakira mbona tilombo et c'est ngaza mungala te peuple congolais oye maboko pour la biso ndo langai na zamo tamakira mbona tilombo ya bengi bango bono abengi bango ka moyo zo de mikolo yo eza na tiro bakasi pona kolo bango eza bote alobi o marché munu peuple congolais oye moi on est dans mikolo makasi o tiro malobaki ça veut dire makila na ngai boza makila na tiro malobe ke bakasi to boza makila na bato ya Mbujimai Chikapa Kananga Kabinda baza makila chi un président de la République qui soi-disant a tenu moi ndengo wana ata okeko sala meeting na ebité et c'est tobani propagande na kata Congo jamais oh tu le moko tenu meeting na lieu public alors ba pekete bino boza makila na ngai donc so na za makila na yo ata na ole malamu te yo na soutenir ka rapport ke oza makila na ngai oki ndokite peuple congolais oye donc Félix a très courageux ba courage ne wana ba diaspora wana atikango comment imaginez-vous yo zolia malamu jour après jour tu mazo ya mune jour après jour tu la mo Félix Bombe jour après jour mazo ya mune allez bato ya Mbujimai bazo konda après akene ko escoquer bango akene ko flatter bango te boza makila na ngai okindoki te peuple congolais oye na lingina bisa ndo nga akakra Kasai chilo mazalo kutamune ye avai na kacha chawe sika mais c'est Kabila ipolita pesa endako jour après jour azoya munene bino bandeko na nga ya Kasai boza ba peuple congolais bakosa bino te le choix est libre ezabo te likama makila ezala ngo te akosa bino te ngama bino boza makila na ngai boza makila na ngai un président de la République qui soit disant akele ko tenir meeting ayebisa peuple aini
ya une partie à Congo ote bino boza makila na ngai ata Mobutu aloba yango te Laurent Désiré Kabila est aloba yango Oto bengi le tout premier président de la RDC Kasavubu aloba yango banda wala ngai Hippolyte Kanambe Rwandais Mona Mama Serine est aloba yango mais comment imaginez-vous toi qui ne soit président moko boye et compétent c'est là ta été na mino peuple congolais oye ata bande ko ngata baloba kete moto aza est compétent c'est tiro mot et l'équipe muna o que teni mitingo bakete bino bosa bande ko ngaya makila tribalisme peuple congolais oye yoka et loko le bisu très grave oye touché ngai il faut énerver le peuple congolais. Makamoto lo beza poste kisa mutute. Peuple a cassé le peuple congolais. Et ça bode. Et c'est mon louba congolais. Passe à mon louba, passe à Mongala. Et ça bode. Passe à Mongala, et ça passe à mon Congo. Passe à mon Congo, et ça passe à mon Swahili. Pour biso tout aux d'accord. Mais ceux qui ne ont pas cassé, ils ont souffert. Alors qui ma province n'a pas pour se réfugier dans l'Équateur. Et c'est pour ça que c'est un mais que nous commissions le mot parce qu'il y a des gens qui ont été il y a des gens qui ont été peuple congolais, oye. Nous avons été en solo pour la Bemba Zamungala. Nous avons été Zamungala. Bemba Lukamo solo pour la Libengala. On met qui a bomi yo. Nous avons commis Bemba. Peuple congolais, oye, tout est qui tribalisme dans le Congo, Congo, ça va être. Question tété que aux âmes au Congo, au Kumisaka au Congo. Aux âmes Ngala, au Kumisaka Mongala. Aux âmes Swahili, au Kumisaka au Swahili. Aux âmes Luba, au Kumisaka Tilo Mbombe. Peuple congolais, oye, tout est Kabilo Congolais, ça va être. Peuple Kassé, c'est un peuple congolais. A déjà souffert. Et mon moko boy flatteur, moko boy. Et diaspora. Peuple congolais, oye, yazoli ya malamu wa a kosa peuple a kasa yote o te bino bosa makila na ngai yoke loko mi bala lobi nini peuple congolais, oye, la mouka ne tombera jamais, peuple congolais ne tombera jamais et loko mi bala tino maboti courage aboti courage à moi la mobali ya kisalité ya bosoto ya zeti ake olobaka te o soki bovotanga na 2023 na ova na Mbushimai peuple congolais oye okindoki te atelemaka na ville ya Goma tire attention à ndeko na ngai yoka peuple congolais oye mais c'est le mot atelemaka na 2018 na ville ya Goma comme chef ule ya Nord Kivu peuple congolais oye alakaka bakivusien banord kivusien peuple congolais oye alakaka bango kete soki abimi président de la République enfin na Goma aloba to alobaka te alakaka bato ya Goma ke soki akomi président de la République aki ova na Goma ese lelo tino mo aki ova na Goma atikeleka Kisasa aki ofandela na Goma peuple congolais oye lelo oyo azusu courage akimomola mobali wana courage akimoyibi eza bote bayibi bazalaka te courage nakosi courage akimoyibi lelo alati su courage akela Mbushimai epa bandeko ne makila oyo alobi kete bino boza makila na ngai akekolaka bango alobi 2023 bavote ye so bimi président akofa na Mbushimai ye comment imaginez-vous peuple congolais oye makambo tilo mado sala elakisi ke conscience na ye mune peuple congolais oye
toyebaki kende tino maoke mbujimai eloko malongwa koloba eza nango eloko maloba kosala kuna eza nango tile ngelu oyo ezosala banzela kuna na mbujimai nzela ezalaki malamu oyoki nde balakisa na bilili nzela ezalaki malamu kameme bato baolekana bamoto ezolekana tile ngelu ake kotimola parce que mbujimai ezama sote mabele terre rouge peuple congolais oye terre jaune terre rouge mbujimai eza bongo na kananga bake kotimola mabele nzela bebi lisusu mayotemola malamu eza nango na kamwe lokola osa tourner na Grand Kasai lobi akoma Sankuru province ya Sankuru comme chef le Lusambo peuple congolais oye na aéroport on a kutu babenga aéroport te na Vélodrome aéroport ameki ba yango Vélodrome ya Sankuru ou bien ya Loja Vélodrome ya Loja bandeko na ngai so kiti kuna po koma esika oyo ozo ata moto po bima na sa obima na aéroport obima na Vélodrome ya Loja il faut même on pusu peuple congolais oye na dobe na matoya bandeko na ngaba bandeko na ngai ya kote ya Loja ba ono tetela bolanda tilo moto aza lokuta mune ayebe akoze su bato Loja isusu peuple congolais oye Félix aza moyibi mune okende Sankuru okita na Loja comme chef ulepe ya province wana Lusambo aéroport ya nini ya Loja eza so kiti po katisa il faut même na pusu po la nini maye tonde aéroport mobimba so tena bilili okomona ngo siko yebisa ngai okita Loja akolaka bango ni Mbujimai alaki bango kete peuple congolais oye Mbujimai alaki bango ke so bibi président en 2023 avant de wapi na Mbujimai siko na Loja akolaka bango ni lelo yo pona ngoika sanji akoy mosatu pona IDPS ozwi wuli mishiki akoy musa peuple congolais oye donc tino moza vrai tribal un tribaliste bato oyo azwaki bango po ke bakende kosala mobilisation avant arriver na ye na Mbujimai ezaka balu azwi wuli mishiki te nano oyo plutôt ngoika sanji nano oyo peuple congolais oye oyo azalaki ministre mais oyo aza ministre nino baki osala mobilisation pour arriver na ye na Mbujimai baki osala mobilisation badisposaki esika malonga ya tino mopona kolala te après meeting tino makoba oluka esika kolala okindoki te soit disant président république soit disant bandeko na ngai boyoki yo sacré yo salité ekufaka te salide toyebisa bino avant que toi atame 2022 union sacré kozala lisusu majorité présidentielle. Quelle majorité? Majorité fondée. Majorité bandeko mwasi ya bato kamati pour l'influence en bongo et ça na bolingo na yo mwasi ya bato libala oteko kamata ye pour mono na mosolo et ça lingo na bolingo solo et ça encore ba député à PPRD ba député à Assemblée ba député à tel parti bazala qui élu au nom de PPRD au nom de l'Assemblée au nom de tel parti yo keko convaincre bango mbongo baye ba komba to na yo kanisi ke baye pona bolingo ya solo oh lelo obeta tolote majorité présidentielle. Quelle majorité? Majorité fabriquée, majorité achetée. Ozoka avant que toi atamé 2022 attends toi atamé 2022 il y a sacré à maille Moïse Katumbi yoka batoi de peste tout na bango et loko nini ya motuya o mesetu la mo Félix Bombe alobaki na Mbujimai oyo ka réponse ni en pesa yo peuple congolais oye tilo motu na batoi de peste eza parti à le coup
IDPS parti à l'Okuta. Tout le monde a IDPS. Et que, et là, on dit, mais c'est tout le monde na Mujimai. Et ça, va expliquer, yo, meeting, nini, oh, yo, mais c'est tout le monde Félix Bombé, a tenu, na kata ville à Mujimai. Et là, on dit à Motouya, oh, ya lobby. Et là, on dit à Motouya, oh, ya assuré, ma Congolais. Peuple Congolais, oh, yeah. Et là, on Motouya, ça, nango. Pour la bise, on passe, on va réponse, boy. Bango bato ide pesa malo balini ote asali plein peuple congolais oye o asali plein bande konangai peuple congolais oye moto toi tira attention na yao nani mokonzi musukolali tokobanga te tokobangisa esika biso tokomona Chilombo aza komona kabelanga litoi Chilombo moyibi mune botoyake maboko ngana fase toyoka nayebisaka bato ya IDPS avant ke tokoma décembre 2021 nayebisaka bango IDPS ekoku ekokufa lelo lobini na lekani mama mak abetisaki bakombata semi na oti koleka me lobi lendi mama mak akwesi amona esu bakombata kuna te amona esu bango te nani mokonzi te nayebisaka bato ya IDPS boya tosangana tobengana Chilombo yebi bino te moto yebaki bakombata ezali kono tekiseri bamulio Chilombo yebi nde bamasta na ye lelo bakombata batolengani bakombata boya na kati ya lamuka bazali bako po tobengana Chilombo kende libe soki tosala erreur tokotyai na boloko eza boye te puiske Chilombo aza na problème na biso bote bote ifa kangama Chilombo escroke biso mamaram Chilombo ayemba wana biso na bafoyage bote bote ifa kanga pesa réflexion yango yokaki écrivain le prophète Kabemba alobaki clair soki Chilombo a déposé pouvoir oto bimisa na bafoyage eza bote nani mokonzi bandeko IDPS bakangi kamere IDPS balobi état de droit tango basentir ke danger soya kabuya lobi no eza biso te FCC tekangisi ye me kasi nani na lekani ndenge tokosolo awa kamere azokotisa na badossier na ye bazongisela ye immunité na ye casier judiciaire bazokosala casier judiciaire na ye kamere bazokosala casier judiciaire bazongisa ye te kamere akokoma président na Congo yo te kamere ndenge aza wana akotikala okozala susu ata chef de quartier na mboka yo te po président Fayulu 2023 azovanda na ngwende na nayebisaki bino eki azokatisa eki akatisi lobi lelo eki du Congo bazosunga siko lelo nde na sason bazotya makambo na mesa lobi le faneuf eki ya bakongo le prate mokili ekosela ye boka discours ya chef de l'état le président élu Martin Madi bokoyoka discours ya moto mayele ya moto ya bwanya nde mindele nyonso bayi Congo bakosala yo Labuka oye Labuka oye lelo Chilombo lelo Fayulu nde bokoti lelo Chilombo lelo Fayulu nde bokoti toyemba
avion ebanauta na capitale mosusu ekiti cour chilombo moyibi mune toyoka na ntongo na RFI bamindele balobi clair na RFI oyo chilombo azosala eza bapré-campagne ye aza na pouvoir soi-disant obandi bapré-campagne ndenge chilombo amiyeba te chilombo akei na kabeyaka mwanga ayebisi bamama na bapapa nasali bavoyage mpo na koluka bainvestisseur me nayebisi bino bobanga te nakopesa bino misala kote bakombata na nzela nani mokonzi me kasi yoka président eli ntango azokamata pouvoir ezali kotombwama ya ekoloko yoka nakosala molai te lelo meloko na ekoyebisa lelo eza nini ndeko na ngai 2022 ezali ane ya baaction ya makasi moto akosa yo te tadima akosalisa baelektio na kongo te ndimelanga ndeko setoma ndimelanga longolaki pema yabwe te tadima kosalisa baelektio te 2022 bandeko so bokebi te chilombo akokimela na 2023 eza boye te eza boye te match eza bien nayebisaka bino tokosala litre ya mbula mokufe ya 5 ya pamba tokosala 10 te tokosala 7 te 8 te 2023 abuya nyonso nayebisa yo j'espère tokomi na fin ya 2021 ekokisa tokokisami te sikoy 2022 nazoyebisa barévélation nazoyeba barévélation match eza bien yaya moto akokokana to moto akotya libaya na batofali madidi le président eli azali te mpona chute bilan ya chilombo kamera aza na kati moïse aza na kati memba aza na kati baati aza na kati kabila aza na kati bango nyonso moto etikali intègre c'est matafali madidi